tolingana na tango tozana bomoi eza loloko moko ya bien parce que biso tolingana ka soki muta kufinde komi bien na ye ndenge tozala soudé kaka moi ba dongolo miso mike ba musicien miso ba lukaka ba problème mais c'est pas bien tozala pena ini ndenga nzaka papa chéri mutunanga naliaka na ye totambolaka na ye on appelle ces exemples. On appelle ces exemples pour nous compléter question na yo. De tous à la bomoko, tous à la place moko. C'est tendance à dire à la sirène. Moi, je ne sais pas si donc vraiment merci pour soutenir Bisso. Le papa. Donc vraiment vous en avez soutenu na suka. Merci beaucoup. Longola loboko na litama tika kosala hypocrisie na boyi pando na yo ya licho pesa merci na patience nanga epai na ketoli na pesi vana na ndako ozela se bomengo kobebisa te simo zongelanga okokuta bote bakanga chamechan bona imboe kene basukula yo maboko epai ya songo na obenite o mama monatie botalelanga Congo température ya mama Rosette la fleur na dambu. Après avoir défilé là-bas, cité Pola, mais cette fois-ci... Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé Asiga. Yaya Tobina Congo Température. Et y a mon pépé Asiga. Bienvenue, chers internautes, il y a Congo Température. Ce bel et bien Peggy Titan, le parallèle de la presse congolaise, l'émission Le Laka à Congo. Nebinomo Boyebi, analyse sur le net. Lelo Tozana, hommage à Papa Lutumba Nengo Moniawa. Donc, Lelo vraiment, ils a jour à sorti. Il y a Matanga, il y a Papa Lutumba Toza Awa. Na cinquantenaire, hôpital à cinquantenaire, na morgue à cinquantenaire pour venir vous parler. Au place Lelo, au moni chroniqueur, musical, journaliste, tout. Il y a presse, Toza Lelo a pour cause de la papa Nabiso poète. Mais je ne suis pas seul dans le plateau. Na osolo na confrère na ngamoko. Na Zara PCP na ya chic, donc parmi batovement ba pilier ya presse na biso mtoya na ba boule ba magazine belé et botama et koma wenze mais biso mto bandango. Je vais essayer un peu y pas chronique musicale très bien. A yebi pe Zara pe na monde de la culture. Déjà là je veux dire bonjour Cordon. Oui, bonjour Peggy Titan. Bonne santé. Né internet ya mboko. Bonne santé. Ouais, santé Zara ndongo zomona, nzoto ebela moi muké mais maintenant to se rétablir ça va, c'est bon. Est-ce que yeba papa Lutumba ba souvenir ni au bombi ou bien ma conseil ni nos garda pour na papa Lutumba na bi manqué boza âge mon côté mais normalement avec étant que ba jeune to yebi que non il y a eu un papa Lutumba wazaki poète parce que banze monae ti lelo ebetaka ba ma belé au pp sabiso il diffa pe biso to ka banze moko nostalgique quoi étant que ba papa na ba époque wana mais papa Lutumba continuité na ezalaki malamu par rapport ninga bandaki na ba luambo. Est-ce que au garda souvenir ni pour na papa Lutumba? Peggy Titan, merci na question. Moninga naza mwana ba année 80. Autour d'inga sona ba yi Lutumba tandis que bano ba bota masiko na maternité ba yebi Lutumba. Lutumba oye ba etendenge nini. Soko fanda ta 2 jours na Kinshasa, to vanda na Kinshasa, soko s'intéresse na culture ya Congo frère papa Lutumba. Papa Lutumba na yebi bien. Autour d'inga souvenir ni naza na papa Lutumba. Personnellement naza na poète. En tant que poète, Mama loba soko lingwe ba rolata. Bana nukolula bato balata kitoko. Siko nga peso ki naza poète. Pona sala ba poésie na nga bien fona sepelano na ba poète minene nga na kuti na scène. De ba poète minene nga na kuti na papa Lutumba. Deuxièmement, je suis un amoureux de l'art, de la culture, de la musique en général. Yo yebi tant amène na banchiki nga bande royemba trop. Donc en tant que un artiste musicien,
nayebi lisusu valeur ya Papa Lutumba na ndenge ya osakana te. Donc za papa moko na olela vraiment na motema ya mawa makasi za baoba ya munene to perdre. La vie na ngai oya bayanke falanga na salaka ya mbenda na likaya mwasi ya boyanga kasi kopwa masanga te etoko na nga na somba pona kilibao na mesana kolata kaki na lipapa o pona yebi mokolo na kokufa bakokundanga na dra ya pembe mabele o nga na lela mabele. Papa. Ouais, merci beaucoup, vraiment, c'est un plaisir. Nabana poto batba retenir nini. Il est le sorti du corps. Il y a Papa Lutumba batba retenir ni moi quelques dédicaces nabato baolema. Bon, en tout cas bana poto nyonso neti Fifi Moseka wanga neti mobile na egi wanga nabana poto mususu nyonso. O baby Benz Bonakawa na ina ebisa bango juste que ba journaliste na bino surtout ba oya internet. Hein, na français ba benga biso ba youtubeur. Hein, ba youtubeur nyonso oyo baza awa na Kinshasa ba se donner la peine ya ko transmettre pour na bino à chaque pas ba événement nyonso za ko accompagner funérailles Papa Lutumba. Vous allez vivre ça, c'est pourquoi na opesa longo na batuneti ba pegi titan na musala ba osala. En tout cas pour na etali famille biologique ya papa te présenter bango ba condoléances les plus attristées. Nous prions pour que Dieu les fortifie. La famille artistique, encore des condoléances. Et Bissomogope Presse, bah condoléances parce que tout ça là, Moussala Mounene n'a pas ni artiste musicien. Donc Tozangi Moutumoko, il y a aucun déco interview Vaka, comme on est Papa Lutumba. En tout cas, mes big dédicaces à tout le monde. Dédicace na Trésor Abassi Moussafiri, dédicace na Fatou Kabantou Kwamba et voilà quoi, merci beaucoup, on avance un peu, je vais essayer un peu de parler avec papa. Quelques minutes, Mbote papa. Mbote papa. Comment on est de passage, mais les lots allient sortis à Papa Lutumba. Est-ce que vous avez bakaye parce que tant aux agina nous elenge, est-ce que vous avez baka Papa Lutumba? Ah papa, on a zali monument puisque on est surtout tout à près ba promotion te mais kolanda na kama muke. Yana na yebi tindenga bandi ok jazz tindenge aye koko matina liwa na ye veut dire aza mutu moko toko ko négliger été même nazo kende seconda ku mais makanisi nange za fona zonga kaka na ba place ba kolela ye pas vraiment na za la place wana puis c'est Lutumba zali mutu moko ayebani presque RDC mobimba presque Afrique mobimba na koloba munyo so ebiye oya bosani ya zalité alors azali monument toko ko bosana yete alors place wana na lobby ke na beti CT. Oh vraiment ça vraiment congolais. Akoko zangate na ebembe wana. Akoko zangate na ebembe ya Papa Lutumba. Na yoki papa, nze monini olingaka mingi ya Papa Lutumba. Oko yembela biso ka mwa muke esala kaka kokanisa ye kaka. Nze boyo olingaka. Voilà banzembo vraiment papa. Na ebite hein. Nze moni kanisa ta mwanze momo olingaka papa. Oye masu hein? Masu ekona kama ebeti. Masu ekona losema ebeti. Bolingo pe nani na kati ya londende. Bisona libongo toleli. Merci beaucoup papa, ça se passe comme ça. Donc je pense que cher internaute Nabiso Bozomona, comment ça se passe ici na hôpital du cinquantenaire, je pense que Tozo continuer sur Bomo na ba image en exclusivité sortie à Papa Lutumba. Donc vous allez toujours brancher pescoché. Longola la boko na litama. Tika kosa la hypocrisie. Na boy pando na yo ya lichoe. Pesa merci na patience nanga. E pa ina ke toli na pesi. Vana nanda kozela se bomengo. Ko baby sate simo zongelanga. Okokuta bote bakanga chamesha. Bona imboe. Kene basukula yo maboko epa ya songa na obenito mama. Ok, Papa Lutumba, vraiment, mes condoléances famille Lutumba, na yeko la Papa Lutumba wanga Daniel Mwina Magnano. Na cadre parce que non seulement Papa Lutumba azalaki parolier, mais Papa Lutumba azalaki chanteur. Mais biso toye na chanson na biso, ya ndambo parole pour te rendre hommage. Na Papa Lutumba,
Mandoni Simaro Masia, Tolobi Tokominini. Stopper les querelles tribales, car ma population, c'est ta population. Wana eza parole yanga mwina manyano. Donc, c'est-à-dire, Toti Kakoswa na Yabikolo, Bandego Nayo, Baza Bandego Nangayi. Que vive la République démocratique du Congo, que vive Fachi, que vive Fayoulou, que vive Papa Lutumba, que vive Papa Wemba, que vive Baonyo Sotou Bakenda. Yango lelo pena donc biso toza vraiment na makambango bino boyoka na musika. Biso to anango awa yango nde na profiter pour na rendre peu hommage. Merci beaucoup Jean-Luc Ezanga Mwina Manyano. Toujours dans ces conteneurs, je sais un peu de profiter pénal sur la consort Nanga, ma consort Nanga, autorité là-bas. Ah, déjà je vais dire bonjour à Africa Yemé, famille présidentielle, de mon souvenir nous bonjour Bénédicte d'abord et bonjour à votre Talanga. En direct il y a chaîne Congo Température. Émission le Laka ya Congo. Émission le Laka ya Congo donc tozo le bela makambo. Ya ko ezo leka na Congo donc voilà. Lelo toyo ko bimisa matanga ya Papa Lutumba na morgue et hôpital 15 conteneurs donc présence nanga awa eza awa na yo sala musala. Nga naza chroniqueuse, journaliste professionnelle provenant de l'IFASIC. Si dans le cas de la provenance de l'IFASIC, je suis capable de faire tout parce que Nazaki est bien formé. Donc, transmettre l'information. Ouais, transmettre rien que l'information. Pas au creux, pas baisse, pas au Kundaboyobi, pas l'Issango, ça va pas de Bela, régulièrement, pas pour me payer les mains. On a quoi naïe, le guide donc au sala, pas interview, tous aux images, tout dans sa photo. Oh, un gars, il est en direct, ma grandeur. Et là, on y retenir pour la de sa vie vivante et jusqu'au jour après le oui. Balvanos, quand on dit même vivant, mais comme on a dit papa ne pas, parce que là qui est vivant avant de son dans la vivant, on a été attaqué dans le vivant. Est-ce que les loups nous avec là vraiment tous ces lignes donc d'abord c'est un homme bien par rapport à ma témoignage d'ailleurs avec bien dans ma polémique de ma part dans mon papa on a mutu mabete et puis vu à son âge donc c'est cassé qui musique et puis donc à ce temps c'est quand on a ndenge et longo bani pour voir musique ningi basi barakis et puis son papa c'est barakis mais on a nga asibe qui c'était pour vu à âge wa kufina ko donc c'est ça pour longtemps donc la banzembo akito basela biso na badage et puis mon sol baka mukola okufa kaki kopeta bili mukona ndeka kebeti donc banzembo c'est belé banso na bosani mais banzembo c'est belé oyo ayemba pena batoli apesa batu ba yembela ye. Merci beaucoup. Donc je profite à saluer le sponsor de mon émission, Bon Service pour tout Papa Nanoa, pourquoi pas aussi à Laurent Bombito depuis Londres, Laurent Bombito, merci beaucoup pour la Poliwana. Donc ça toujours. Nous sommes parfum, bani so bien dans parfum au Merci beaucoup, famille présidentielle, maman présidentielle. Donc voilà, famille présidentielle, là je vois Isaac, moi il y a famille présidentielle, Katika et mes familles présidentielles, ma famille présidentielle de Maka. Aussi, Orfiga et mes petits prison. Moi je n'ai pas de famille présidentielle. Merci beaucoup. Je suis avec Fenech Mokonzi, notre confrère aussi. Il est pas à la rana, vraiment la chronique musicale. Je pense que bonjour d'abord. Bonjour Peggy Titon. On est là, on est là, on est là, parce que la radio peut être c'est la matanga à Baroyo. En tout cas, Peggy Titon, les lots de yango lelo tobasi kotika jour te na merci parce que biso ba journaliste to ba communicateur pour nous ça musala ba biso ka na monde yango tobaki ko ya ko assister donc premièrement on a na kati ya hôpital à 50e parce que tout ya kondo ba ezali vraiment ti toke na mo place toke ne ko sur sa place au wapi ka ko exposer corps ya papa na biso. Est-ce que ça c'est une de votre cœur l'autre ah mais on puisse pas répondre pas les sentiments conseil moko na kopesaka na bacollègue na ngai baconfrère concert oyo ya net donc mosala biso tosala yango na esprit mo ya créativité mondelo Lutumba asali ya minene na kati ya mboka na biso kokoma baage na 80 quelque les arts c'est pas donné à n'importe qui te lelo Papa Lutumba
tout le monde est partout, les bandes, partout, pour assister à la qui est pas sur le Tumba parce qu'il y a ça. Il y a un peu de conseil, conseil confrère. Nous sommes à Bissau, tout ça parce qu'il y a mon des arbres, l'on a Bissau, donc tout le monde a esprit, il y a pas tout le monde a esprit. Parce que le lot, on n'a pas d'histoire de l'Obaké. Place, il y a pas mal de Tumba et Rosala. Parce que souvent, l'Obaké est comme moi, équipe, on a raté, on a raté, en tout cas, Tokoyi, des autres que Namatanga, il n'y a pas de Bissau, Tokoyi, des autres que Namatanga, qui est pas sur le Tumba, parce qu'il n'y a pas le Tumba, c'est grand, Bana Poto, Bana Kinshasa, Bana Salomon, Bazota et la Bissau, Nengeni, merci beaucoup. Tout le monde peut mettre végétal à tout le monde. Alinga caméra. Donc, là sur le mot de la fin, on peut en plus ma dédicace. Ça va être vite fait, mais en tout cas, mon de la fin, on a toujours un internaute tout parce que les la mission des parce que les gens ont même plus sur net pour la vitesse. Pas à toujours branché dans la chaîne à Bissau pour température. Donc, balanda, pour ça qu'il faut sur le Tumba parce que la chaîne a pour température et puis ça va vraie information. Donc, il va toujours branché. On a chef mon continent quand conseil la bino toujours Moussala, mais toujours toujours Kondo, papa la Bissau le Tumba. Mikolo ma polémique exacte na Mikolo to le lana papa vraiment. Ils ont combien de jours? 3 jours. 3 jours, vraiment. En tout cas, nous surtout dans la chroniqueur tous les papa le Tumba, l'esprit moral bien. Tous les papa le Tumba, na respect parce que papa le Tumba Azala qui grand, il fit parmi les grands Baoba, il y a aussi. Merci beaucoup Fenech, nous continuons. Bonjour, chers internautes, vous pouvez dire que tout ça, on a hôpital à cinquantenaire, on a morgue à cinquantenaire, auto vraiment pour assister à la sortie, il y a Matanga, il y a Papa Nabiso, Tumba Simaro, mais on a coûté un peu de culture pour Ebi Bango, Tony Shona, Venanga Jupen Kabongo, pour aller notable Bandalou, autre, mais tout sur la nappe par rapport à nous, on a quatre ici. Bonjour. Pepele, Mbito. Naza candidat malheureux, naza meilleur perdant. Meilleur perdant. Donc, c'est d'abord tout le monde a sorti, on a fait comme le futur, malgré que on dirait moi, entre parenthèses, pour la postuler, l'invitation à décider mes courage, de lui qu'à la prochaine, il y a 6 mois déjà, il s'est mis sur pour vous que ça à matin. naye kosala nini me naye kosepela elongo na bandeko parce que papa alobaki soki akufi tosala matanga te matanga na ye ezala traduit na fête tosepela aza papa oyo nalingaka mingi nazali kofréquente trop personnellement nazaki kokutana na ye mwa mingi nasala na ye mpe baémission atangisanga bahistoire ya vie na ye po d'ailleurs naza koannonce déjà mpona lancer magazine na ngai revue na ngai magazine Visa. Il y a une édition spéciale que je prépare en hommage à Papa Lutumba, na Maître Liolo, qui va sortir à la fin du mois. Et donc, vous allez voir, vous allez retrouver le parcours de Papa Lutumba selon lui, son parcours. Et on sait que ça va bien. Donc, Papa va souvenir rebelle. Surtout mingi soki navandi na ye nazalaki vraiment kolinga koloba mingi te nazalaki soki tovandi nabwaki mo eloko moko boye esisi te ye aloba okomona ntango obanda koloba akoloba biloko moko oyo fo etikala na motu neti mokolo moko tovandi na ye nayebisi natuni nayebike bato bazoloba ya monaka ovandi boyo aseki mona na ngai nga na obanga liwa te
kakutu ndenge nazabu nazobenga nde liwa ya me liwa yango ezokoya koyamba na ngai nakomi nde kobenga nde liwa yango me bango bazoloba bongo bakanisa te ke soki moto akomi mobange nde moto akokufa liboso ya bana mike obe liboso na bango parceke kokufa na mokili oyo ekipaka droit d'arrivé te vanda droit d'arrivé. Donc c'est-à-dire, en d'autres termes, le vieux voulait dire que exactement parce que au botami liboso nde mutu okufa liboso bato pe babotama nsima na ye bakufa liboso na ye ye botama liboso na bango mais atiki bango tout ça comprendre et papa Wemba paix à son âme mokolo moko alobaka yango ayebisa papa Lutumba donc c'est ça même la culture. C'est ça la valeur culturelle de notre pays. Nous devons nous inspirer. Nous devons nous inspirer de tout ça pour valoriser la culture et la place où le coup il y a peuple biso siko na Congo tout comment on a culture na biso neti terre à terre tout comment on préférer ya bilele tala kaka maman batika kama suki ya maboko kama na bango bato ba kabeli or suki na biso maboko wana jamais omona indien na tie suki na biso ko ba suki ya bato mosusu ozolata na moto donc omona tombi de petit à petit kolanda ba Kardashian koletola ba maboki ba théâtre de chez nous ko eza ko teya valeur culturelle ya mboka na biso tokoma kopunga babiloko tokutana na bapere wana neti na yamba ye na émission nasengi abeta nzembo ya mabele mokolo na kokufa kake kobeta nayebisi na bipapa ayebisanga nano donc yo vraiment ndenge oza boye olobi mokolo okufa kaki kobeta eske kosalema mpe abisinga o toni bokomona yango na bia papa donc kaki wana ozelaka yo odaye nde po ebeta mais je m'étais rendu perplexe, abasourdi, j'étais resté sans mots. Le jour où la nouvelle de la mort de papa est arrivée, j'étais dans mon salon. Yogi, ça va papa. Moi, mboula moro esala neti nini. Kake et beta et katana Canal Plus. Merci. Et katana courant. Oui, mais on a tous sur la paix par rapport mais perdant parce que ceux qui ont un pasteur Godé, que je salue le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, parce que tout ça qui est circonscription, je l'ai appelé pour le féliciter. Les pasteurs a gagné normalement et légalement les élections. Azaki Liboso na biso tout. Ceux qui ont un pasteur parti na bango ko bisa ki seite. Pour moi na ben na déjà varié. Dans l'ensemble là parti na bango ko sa seite pour moi na les. Ceux qui ont parti na bango ko sa seite l'idée na minute de pétation. Il y a mon ami ben un maire perdant. Ouais, homme de culture. Voilà. Merci beaucoup notre cher internaute pour continuer. Namoni nani. Bonjour cher internaute na biso bino boye bitara l'émission le laka ya Kopa avec petit temps le parallèle de la France congolaise. Naza ana tendresse mais Tito. Oui. Le pomolanga. Dara tendresse. Tito. Le pomolanga. C'est tendresse à Titi à la sirène. Moi na mulba loka topete pete bisa kwa mutaka kosimba de pomolanga. Pour alors nous la papa. Mais la moi
mwana beti mabe soni mabe vérité est la race vérité mais Anthony mabe muda maele na mukila kala maele vraiment c'est un autre moitié moitié Président, moi interview à 2 minutes. Au moins, bonjour Adolphe Dominguez. Bonjour. Forme ici là, mais oui, le lasco papa. Le papa na dongi. Père avec un forme, on est au lélé là. Adolphe Yona Bilamba. Voilà, l'antiquateur. Donc vraiment merci presse pour soutenir Bisso. Le roi papa. Donc vraiment vous en avez soutenu na souka. Merci beaucoup. Adolphe Dominguez, na banze mon ami ming toyoka ki moi l'union ke na raming na conseil tobi on a busoborité, tobi na banze moment éducatif. Est-ce que l'on ni oyo garder souvenir ni no garda pour na papa le tomba. L'on ni oyo garda vraiment ya motuya parce que Adolphe Dominguez parmi musique na yo ou bien banze mboyo bete tikala na bibliothèque ya Congo lokola papa le tomba parce que yemba pe banze mbo éducatif et belé. Est-ce que yo tikali na elo nini ya papa le tomba. Non mais la tikali na ba mélodie na ya bien. Aza papa moko aki makasi na mélodie banze monezaki éducatif banze moko ici la raté banze moko ya bien ngai na bana ko yoka ye mingi yango moni style na ngeza neti ya vie barumba bna ya tata yango moni to perdre lelo mutu moko monene oyo mokili mo mezo kolela lelo tala ndenge banze monaye ezobeta partout bo sala rapé bongo dans la télévision tant toza bo moyi bo tchaka banze mona biso bo zela kati so to kufi beaucoup mo fungola bobo ina eza bien mais bo tchaka pe beaucoup mana ko tcha mindele ko ka na télé moko boy bazo tchana boka bataliban na biso rien bo tchaka biso beaucoup ndaka biso non air boy vraiment papa sali ebele la musique ya Congo vraiment famille tikala bien nzamba pesaki nzambe moko azui parce que biso ba auto tikali photo mitu na question est-ce que tu okokisa ba 80 quelque pona nini faut que ça la bien na mokili ko za la sympa ko za la problématique te ndinga tata nazala na la problème na mutute donc ngala zala yo yebi donc vraiment merci surtout longwa que ndike ba lobby victoire par des peuples dimanche sokunda papa akenopema na kimia. Adage moro problème kendaloba qui aime nous vivons. Tout le monde a rabino surtout bino bana wenge.
moi bah tiraillement ezalaka Adolphe Dominguez étant que aux appels garant et à jeunesse aux appels en plus éducateur de masse Ada Joana et nous vivons lelo tout le monde a artiste bazo kende belé est-ce que lelo ceux qui bozo lingana pe plus bino na bino tout le monde a lisolo mbosala ki bosangana ki ba musicien congolais mais simba kati mais ngata on a qui slogan on aimons nous vivons et le belio nini Adolphe Dominguez. Non, mais Ngaza déjà moutou ya paix, Naza ambassadeur de la paix, Naza moutou na linga paix. Lelo tolo bak to lingana na tango tozana bomoi. Iza lolo moko ya bien parce que biso to lingana ra soki muta kufinde komi bien na yi. Ningi tozala soudé. Kaka moi ba dongolo miso mike ba musicien miso ba lukaka ba problème mais c'est pas bien. Tozala pena ini ndenga zakana papa chéri. Mutunanga naliaka naye tutambolaka naye on appelle ces exemples on appelle ces exemples pour nous compléter question na yo de tous à la bomoko tous à la place moko c'est ça merci beaucoup kalate politico album nangé ko bima album wana na yemna petit nanga mokentonga la coste to emiso inspiration to yemirene ah moi nangati moi nangai na grand jour na 13h30 na yolo dede mbala témoin. Donc il est aux États-Unis, tout ça, là, une partie. Ou les a bonus. Pour l'album, na sali, ils ont anglais, na français. So, ils ont un ko somba noté. Ils ont world. Ils ont world, mais ils ont un bonus à Barumba. Donc vraiment, on remercie Batutu. Vraiment, tous à la ensemble dans Matanga. Merci. Merci beaucoup Adolphe Dominguez. Oui, sur la poto. Merci Aya. Adolphe Dominguez. Bonjour, ça va? Merci beaucoup. Zama Pambola. Professionnel. Ama na ozo kitoko.
Papa social. température, ya maman Rosette et la fleur, Nadambu. Après avoir défilé dans la cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs.
congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Biso nyonso tobina Congo température eye na mopepe asika ya tobina Congo température eye na mopepe asika